Cour internationale ya justice ekopesa ekateli na yango na matata kati na RDC na Uganda le 9 février 2022 na La Haye. Kaka bazuzi na balakisi bilongi ya ngambo inso ezali na matata nde bakozala. Mobumuleki RDC sengaki dollar pene na million minei na ndambo po na mbeba Uganda esala na kokotisa mampinga na yango na ekolo Congo démocratique kobuma pe kopunza. Bokunda milelo ya Clément Mwamba, ministre wa yambo ya kala ya Congo Brazzaville, président Denis Sassou Nguesso na mbula matari ya Congo Brazzaville bapesaki ye losako na milulu na palais des congrès. Clément Mwamba akufaki le 29 octobre na Paris na mibu tuku sambo na Mwambe. Joe Biden akebisi kopesa etumbu na président Vladimir Poutine pona matata na Ukraine. Russie ebakisi mampinga pene na Ukraine pe bandinga la sisi esusu. Washington elaki pe etumbu na Biélorussie soki etiki Russie koleka. Mbula matari ya États-Unis elongoli botindami ya mangole na lotomo na bakompani ezali na basali koleka nkama. Elendisi nde basali kozwa mangole.